ezana batu babebanaka base réconcilier moko akufi nzoka ere base réconcilier moko azalaki vrai te mission na ye ezalaki abomaka moninga atieli moninga poison moninga akufi or so bazalaki na bango binemi moto na mutanga avivre na coin na ye mais jour basala réconciliation nde jour babanda démarche ya koelimine molimo na ye moto alobi alesa moto makila oyebi réseaux sociaux oyo Angelos Kawan bonsoir nandimi lelo toza na bandoki moto azoloba penda a haute voix nalesa o barele nalesa o makila mais quand on parle du sang makila mais bakongole bosalaka ngo na nko to boyebi te donc moto moko mpena na facilité oloba na internet kalesa moto makila bodigera ngo mpe olesa moto baregle mais moto wana na facilité oboma moto te ntango moto azwi makila alesi moto wana aza inconscient motieli ye ti moto alia ebongo mpo atiela mpe moto po aza boma moto ezozangani alesi moto makila apres ayeli bino bible en tout cas bato ebele balia makila yango apparemment yango nazala moso navandi omona moto afingaki elobi bomona lelo asali live osenge pardon nga moso navandi nalobaka salalala c'est la sorcellerie moto ofingaki elobi bolamuka lobi na ntongo moto yango ye mo akoti na live en tout cas na yo osengo pardon wow bato ebele bolia makila yango boza na lien makila ya moto babenga yango pacte osalisa moto pacte sans consentement na ye oyebiki bokoporte plainte bavideo na ezali comment kolesa moto makila c'est la sorcellerie purement c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie. Les défenseurs de Dab bomba maele na yo ok yo moto sali compte ya les défenseurs de Dab bomba maele na yo ok Dab baza ba camarade na ngati Dab mobimba me ba collègue na solana na motu nyonso na solana na bev na so demer kutu to sola ne journée donc yo na YouTube olandaka ba live te nga na otosala ba live na demer récemment ba live asila ozaki ya okufu ake bembe toza chihuahua obongwani défenseur de Dab bara na les défenseurs te oza chinois Dab bara na les défenseurs te ponga vana ya poto vana ya Afrique du Sud émission na nga suka na sali na Dab na der skolingi na lobela Dab ni na vantika na live wana ndo tanga bakombo na bango en 20 wana zo luka ninga o défendre master na yo ya chinoise tango na lobaka kinga na camarade na réseaux sociaux to yo kate kizo bandeza ona mututo ndeni ngaza camarade te hypocrisie o benga na hypocrisie baba camarade nanga te baba collègue toko bebana na tongo toko bebana na pokwa toko bongisa na tongo toko bongisa lobi donc Dab azalaka na bali défenseur tozo na o chinois ozuka okomino kombo Dab Badab baba camarade nanga te, je suis désolé. Ce sont mes collègues de travail. Tout ça il faut travailler. So elo mo isa siko na benga des mères kota life total life to lobela c'est fini. En dehors de ça, tous anelo on surtout raté rien que les boulons.
Donc era oso koti na kati ya merde. Ndengo koti na kati ya merde. Tata po aza yaya aza masala nga te. Akoma masala nga depuis quand? Camarade na nga te. Tata po na camarade na réseaux sociaux te. Biso tout toa ba petit, toza ba leki na ye. Et puis toa ba leki camarade kutu te, toza ba leki. Camarade te po tosola kaki camaraderie te. Donc si on a besoin de conseil le ngoye beloro mo allo tata po nangana sala eloro mo boy compliqué nga sara kota sala boyzong sa boy point final. Alors bête le masolanda kunete ye po bête le masolanda kunote. Ki camaraderie ya ngwana ta kolia komela ko seka ko sala nyonso, on est dans les bêtises. Demain azana mobile azana mwana na ya azana makam na ya azana occupation na ye, nous on parle que de travail. Soyi muta komi suka komba mundu. Bino bo bloqué ete. Botikika nga mona bloqué. Neti oyo. O bloqué no ye kaka. Voilà. So muta komi komba mundu. Bino bo ozana pouvoir o bloqué mobimba te. Bino bo ozana pouvoir o bloqué pour quelques secondes. Ngana ko bloqué à vie. Awa ko commenter sous te. Donc voilà. Donc era à kotika na kati ya merde. Merde penza. Et aza na rage. Aza pena na rage. Et baza prêt pour la guerre. Et guerre ango baza penza pe. Baza pe na bibundele. Siko guerre wana. Kopoleza li Kopoleza. Oyebiso muntu moko abotola eloko moko oyeba te babotola eloko ndeni. Omonaka vie na nga to banda osola na bien mais ça fait un temps vie na nga komela nga susu te, vie na nga to sola su te. Siko ba apprendre que vie na wana solisa ko susu te.